Mais dans le passé, tant que tu as dit Django, Django, il simple individu de Balabala. Ce sont ceux-là qui commettaient des forfaits. Ceux qui sentir que qu'on a vu comme un danger, à Kimi, à Yehawa. Mais tant qu'on y a Azana Tatate, Azana Mamate, Azana Yayate, qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qui qu'on a banako yiba, pas comme ça, Akoyiba Kaka parce qu'il doit survivre. Si vous avez un bayaki, vous avez un makambona, bino bokanisi que tous les Aïrois, tous les Kandengouana. Au moins, il y a un yibakate. Être au mariage. Lelo makamba papa Simon et Kokisang. Na tangu ya kala tangu mwasi azobala. Poto lobaki lelo to kobeta 7 ans. Jeune fille à Botan. Mama Tifanya à Botan à Bandokola. Ba parents na yo ba bandi kotala déjà na famille ba pasteur Joseph. Nana se comportaka bien. Nini? Soko komi na libala ba se comportaka ndenge nini? Mwasi azalaka ndenge nini liboso mobali. Soki période ya mariage komi pembeni ba kotisho kikumbi. Kikumbi wana mama o peut-être baka akoti maki. Maman Tiffany disparaît ba mona kayo lisusu te. C'est que na kikumbi wana koti ba bandi ko pakole biloko ya beauté. Hein? Bangola. Na ba mafuta. Bazo pakola yo, bazo soigner yo. Oza la belle, au jour yo kobima. Tant mon bala kotela yo alulu yo lisusu plus. Comment se dire moni kutu. Nako na sobo na tangu na zaki na ngakutu na Philippe salaki na ngo bien. Yo penza lobi ba le tout ça pour pasteur to yo ka makambe belé. Et belé, mucho za la ka yo ki penza maman zo se plaindre lobi. Tangu papa ko lobi na papa vanode. Vous tenez, mais c'est quoi papa? Ah, papa. Nazo ebate, na sala ndenge nini. Nyon sa zakanango besoin na pesa. Mais nazo comprendre. Or le problème, pardon, c'est juste une expérience sexuelle. La femme a tellement parcouru des hommes, maintenant avec celui-là, elle ne se retrouve pas. Or ba koko bazaki mayele. Pour ne éviter ma cambona, c'est celui qui doit te prendre en mariage qui sera ton premier homme. Les filles aujourd'hui ont été abusées. Bah foutez la bango d'autres. Non. La garçon va vendre avant Kimia. Kimia. A baby si au vierge, azo bangana obala moi sika ya vierge. OK, mais pour ta baby ça yangana. To landa malamu. Eza maloba tata Simon Kimbangu. Papa. Nazo kende. O comprendre makambo na to bageza na motuya. Oyeba pourquoi ndamba pekisa ke impudicité. Na fornication. Quand na pesi ka preuve. Tozi maboma mibale. Liboma ya mobali na liboma ya mwasi. Bango mibale baza bolumbu. Na na pesa kasoni mimi. Na mwasi. OK. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi. Kolapye mapapu masope mafuta. Toko kesikana longo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles, les amoureux de Jésus aussi, ceux-là qui aiment la princesse, maman Tiffany Mokwa. Je sais qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Ma Nzambe dans cette émission Table Sainte et Zate. Parce que lorsque nous sommes ensemble avec papa Joseph, vous êtes bénis. Et la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi qu'aujourd'hui c'est la continuité de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. La fois passée, c'était vraiment du chaud, du waouh, avec l'homme de Dieu, le professeur Joseph Kikonga. Et autrement dit, ces derniers temps, donc bagou dansé, bagou différent. Donc cette union, c'est vraiment sacré pour la gloire de notre Dieu. Ça nous permet de connaître l'histoire, ça nous permet de connaître Papa Simon Kimbangu.
Hein, ça nous permet aussi, vous savez, puisque tout le temps on a l'école qui m'bangi, c'était l'exception du selon l'école donc les cas la simébé takaboué. Mais aujourd'hui nous avons déjà la lumière petit à petit, donc ils ont jaillir. Hein, il y a des points, vous savez, lorsque on fait sa leçon, il y a aussi des points lorsque tu colis, tout moi qui ah non ça peut pas passer, ça passe. Donc ils ont fondé là. Vraiment makanisi bomoto pe mayele na bisope yabino. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je demande à la régie de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi ceux-là qui nous aiment, qui suivent cette émission. Derrière la caméra, je signale que c'est Hervé Amo, aussi Alain Kiakala. Nous vous aimons beaucoup, Jiramo quoi. Je dédie ces cantiques à Papa Guy là-bas depuis l'Afrique du Sud, Nekab. Depuis les Issa, ma sœur à moi-même, ma chérie, que Dieu te bénisse. Pourquoi pas à tous ceux-là qui nous suivent ici. Vous savez, il y a des gens au Bakomi qui ont fait kit na bango baé awa. Donc yom tozo landango après commenter ils ont moi passe mais il y a des gens ba landa papa Joseph en direct. En direct Mikolezo ya na moni ekozapena mutavon kota pour la carte d'électeur na yo. Du kiti au koti au lundi émission parce que c'est un bagou dansé. Il y a un bagou différent. Régie, balancez-nous un élément et on se retrouve tout juste après. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekangaki ye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono kachafati. RDC Nokananga, lelo tokomo mono kachafati. RDC Nokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Moutazo banga na yete, asimi machette. Ah non, oh mère Tiffany. Ah, au numéro à pasteur. Et puis, un journaliste, c'est les gens là. Ah, ça connaît ça là. Basangelio. Mais dans le passé, tant que tu connais comme Django, quand il y a eu un simple individu qui a balabala, bah ça va tourner ça là grand coup. D'action man casse. Oui,
Un jour, un général avec qui tu l'année bien et puis qui priait chez moi, à Brazzaville, avec un pasteur, oui. Ah. Mais moi je te vois trop, tu es trop différent des Zaïrois. On a dit, oh, comment ça? Oh, non. Les Zaïrois ne sont pas comme toi. Tes amis Zaïrois, quand ils viennent ici, il est dans la rue. Voilà na balabala, alors que le yemba zo ganga, habiter qui est dans la bateau sous, azana golala zo pe maman zo déranger. Ça c'est le général qui me dit. Et puis trop de voleurs et tout ça. Mais c'est non mon général, il y a une chose. Lorsque le Zaïre était encore Zaïre, les peuples zaïrois étaient un peuple fier et digne. Moyen aya awa poya ko lokaso nini ezate. Ba oyo babanda ko ya awa, ce sont ceux-là qui commettaient des forfaits. Ceux qui sentir que kuna vie comme un danger, akimi aye awa. Mais tant ko ya awa, azana tatate, azana mamate, azana yayate. Qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qui kuna bana ko yiba, ah pas ko ça nini, akoyiba kaka parce qu'il doit survivre. Siko tangu ba owana ba yaki ba zo sala makambona, bino bokanisi ke tous les Zaïrois to sala kandengi wana. Omoni ke ngana ye awa na yiba kate. Oui, mais tu es tellement logique, mais à un moment je me pose la question si réellement toi tu es Zaïrois. Omoni, pourquoi nous avons perdu ce qui était essentiel pour nous? Et Papa Simon continue, il dit, elle suivra les principes maritaux. Elle va perdre les principes maritaux de ses ancêtres. Ce qui est marital, c'est ce qui a trait au mariage. Lelo makamba Papa Simon et Kokisami. Na tangu ya kala tangu mwasi azobala. Poto lobaki lelo tokobeta 7 ans. Jeune fille à Botana. Maman Tiffany à Botana bandokola. Ba parents na yo ba bandi kotala déjà na famille ba pasteur Joseph. Nani se comportaka bien. Nani asabi saleli malamu. Nani wasa ya confiance que ce qui te péché moi na biso que ne souffrir été. Viendra un moment ba koloba bon. Papa nanga ayeko kutana na papa na yo. Bango na bango. Oui. C'est vrai, il y a aussi le mauvais côté parce que bato parfois bazo bala sans leur consentement. Ça arrive aussi. Ça c'est le mauvais côté. Parce que les balles après vendre bien, il faut moi c'est non bali balingana. Ba trouver consentement bango bali balingana. Mais il arrive aussi ba opé bazake moi na yimsi baboti papa na trouvé moi si moko kombone maman Tiffany vraiment na sepe na bala yi. Moi na nani? Oh moi na ya papa moko. Ah. Ba koya kokutana ba para. Que non voilà moi na biso a sepe na moi na bino alinga bala yi. Ah bongo bon voilà comme alinga bala yi ba vandi ba beti kinzonzi. Mama deke kinzonzi wana esili. Ba tuni maman Tiffany. Joseph oyebi oh oui na yebi. Oh, votre vie commence à changer. Comment? Maman Tiffany, vous n'aurez plus droit de fréquenter n'importe qui. Et à partir de là, vous soit déjà une femme aguerrie en matière de mariage. Soit c'est votre mère, soit c'est votre tante. Ou même Koko Yamouas. Abandé déjà qu'on forme yo pour nakoyeba bakende na libala ndenge nini. Soko komi na libala ba se comporta ka ndenge nini. Moi ça za ka ndenge nini liboso mobali. Soki période ya mariage komi pembeni ba kotisho kikumbi. Kikumbi wana mama o peut-être baka akoti maki. Maman Tiffany disparaît ba mona ka yo lisusu te. C'est que na kikumbi wana koti ba bandi ko pakolo biloko beauté. Hein? Bangola na ba mafuta bazo pakola yo bazo soigner yo oza la belle pour jour yo ko bima tant mobala ko tala yo aluli yo lisusu plus et ko sala sorte que mobala na yo akozana na tendance à commettre adultère. Ainsi quand la femme est préparée dans le kikumbi c'est fini, on programmait les jours du mariage. De moi c'est na mobali ba bimisi bango libale salemi wana ba parents bazu o bakoki kozwa comme droit na bango de dot. Et j'insiste maman Tiffany, la femme qu'on envoyait en mariage, ce n'est pas une femme qui a connu Jean, Pierre na André. C'est qu'on sait que tant que n'est pas il y a Philippe
moto ali boso ko zala o yaye ezali nani Philippe. Donc fongola. Vous savez, parmi les causes de divorce, il y a de ces femmes qui sont sorties avec 4 et 5 hommes. Il a déjà une expérience de vie. Tant qu'il y a 6e, la 6e personne n'a pas assez d'expérience, la conséquence c'est des autres côtés. On commence à dire, ah, mon écoutou, Philippe, bien, yo penza, lobi bale tout ça pour pasteur tu comme belé et belé mucho za la yo ki penza maman zo se plaindre à lobi tant papa ko loba na papa va nous dire ah tu dis mais c'est quoi papa ah papa na zo baté na sala ndenge nini nyo so za kana ngo besoin na pesa mais dans ce comprendre. Or le problème pardon c'est juste une expérience sexuelle. La femme a tellement parcouru des hommes, maintenant avec celui-là, elle ne se retrouve pas. Or, Bakoko Bazaki Mayele, pour nous éviter Makabona, c'est celui qui doit te prendre en mariage qui sera ton premier homme. On et on paye la dot. C'est ce que tu as dans la Bible. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Oui. Mais papa, est-ce qu'on peut rassurer que na tanga bakoko na biso malgré bandako kende mobimba bongo bazalaki na ko tricher zalaki te ta ndako libala Exode 22. OK. Verset 15. On va lire également le verset 16. 15. Non, prenons le verset 16. 16. Aux hommes, on a bien 15, 16. Le 16, 17. Exode 16. Oui. Exode 22, verset 16 à 17. Un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couchera avec elle. Il paiera sa dot. Puis, il la prendra pour femme. OK. 16. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot de vierge. OK. Tu ne laisseras pas vivre une... Là, c'est autre chose. Deux passages. Dans le français courant, ils allaient verset 15 et 16. Dans Louis II, ils allaient 16 et 17. Nzamba apesi loi. Wana tokena na bana Israël. Apesi loi. Alors, quand un homme séduira une jeune fille qui n'est pas fiancée et qu'il arrivait à abuser d'elle, c'est que Moutouana a obligé de faire d'autres ya mona mwasi wana. Et a commis obligé de soyer na libala. Il faut bala ye. Mais ce qui tata ya mwana ya mwasi a boyi ko pesa mwana na ye et pas ya mutoyo aye ko abuser mwana na ye ya mwasi. Cet homme qui a abusé la fille d'autrui a fait d'autres en argent, en bongo. Vous voyez, la condition d'abord primaire de la dot était que la fille doit être vierge. Tant au bébé Simon Abatu, on a obligé à faire dot. Combien de filles aujourd'hui ont été abusées? Vous la dot? Non. Kimia. Ok, mais pourtant, et là encore, je viens encore pour dire, c'est le propre des pasteurs. Et bien là, le pasteur, il faut une fille vierge. Mais moi, je vais passer. Nzamba lobi, ce qui est cambone salemi, mutuana il faut affouter d'autres. Pour nini a baby simon na bato. Et puis aza obligé à kobala ye. Ce qui tata ya mwana boyi peut-être bizali la mobali yango ezalaka mabe, ba yebie comme voleur, comme criminel, mutu moko makamba kitoko te. Papa lobi, je ne peux pas donner ma fille à un homme comme celui-ci, mais on dit cet homme d'infraction à sali, à kofuta d'autres ya mwana mwasi wana en valeur d'argent. Ba préciser. On m'a dit que ba préciser la mbongo. C'est que d'autres les bosses ça ya mbongo te.
faut moi nous à la vierge. Ok. Mais il y a mis balé et ça y a foutu la nini mbongo. D'autres elle bosse ça la virginité. Ok. D'autres a mis balé ya foutu mbongo. Ok. Il y a mbongo ceux qui tata boy ko pesa mwana. Mo faut foutu kaka d'autres. Mais na mbongo. C'est-à-dire vous rachetez les péchés que vous avez commis. Pourquoi? Na fongolelo comme tout ya walelo. Pour na nini Nzambe a imposé que moi c'est ce qui va bébisier, il faut que foute la yé prix. Bandeko, to landa malamu, eza maloba tata Simon Kimbangu. Je veux te kokene na mozindo ya Bible, pour te comprendre maloba ondenga lobango tina nini alobela kayango. Faut un papa Simon Kimbangu aloba maloba. OK. Que to bungisa. Ma principe marito. Marito. Ndenge nini ya kobalisa to kobungisa ya. To kozwa bokoko. To bwaki. To bwaki to ziki mundele to tie. Si la Bible lobi na biso déjà que d'autres d'abord ba pesa kakona mwana mwasi oyo nana ebi mibalite ba ko foutre les dot. Ce que bébissier osa obligé au foutre dot. Ya osambate. Ya osambate, tu dois payer. Maintenant, pourquoi Nzambe tango akeli mobali? OK? On ne parle jamais de homme vierge. Quand bien on parle de la chasteté, un homme qui n'a jamais connu d'homme. Mais qu'est-ce qui symbolise la virginité chez la fille? C'est que la fille a un tissu au niveau des organes génitaux qu'on appelle l'hymen. C'est comme un rideau qui sépare les organes internes et l'extérieur. Or, tozonga siko mama Tiffany to comprendre pour nanini même Nzambe azali contre l'impudicité ou la fornication. 1 Corinthiens 6 c'est le but. Est-ce que vous avez que banzoto nabino ezali ni temple ya nani ya mulimo mosantu? Et que bino ndenge boza wana bozo ko s'appartenir na bino moko te. Pe muto ya ko bebisa temple ya Nzambe, Nzambe pa ko sa nini akobebisa ye. Alors pourquoi moi na mwasi tango abotami Nzamba pesi ye tisi wana pour te découvrir qu'un jour que oyo ayebana no mibalite. Pourquoi? Ça cache un grand mystère. Professeur. Oui, un grand mystère. Et ce mystère, maman, normalement, tant que votre corps est le temple de Dieu, ce que tu as en profondeur, véritable temple, il y a Nzambe Zanzoto ya mwasi. Papa. Merci. Nzambe a pris ordre par ya Moïse. Moïse, oui. Voilà, je crois que comme dans Exode 25. Senda offrande na bana Israël. Okozwa yango na maboko ya mutu nyonso akopesa yango na motema na ye mobimba. Tala biloko yo kozwa. Or, argent, bois, tissu. Moïse atuni Nzambe, bongo biloko wana nakosala nango nini? Nzambe lobi boko tongela ngai tabernacle, qui est l'image de quoi? Du temple de Dieu. Ce qui tozongi mwa muke sima. C'est que komona bana Israël tango babimi en Égypte. Maloba oyo tata Nzamba lobaka epa ya Abraham. Que libota na yo ekokende boumbu na mboka bapaya. Bakosala kuna 4 siècles. Après nakosala nini? Nakobimisa bango. Mais mokolo bango bakobima maboko pamba te. Bakozwa ngolu na libota wana oyo ekozwa bango na boumbu. Bakopesa bango biloko motuya, bakopesa bango or, bakopesa bango mbongo, bakopesa bango biloko ya ndenge na ndenge. Bana Israël bakanisa kaka biloko oyo bapesi bango eza ya bango. OK. Tango bakomi na désert, Moïse akendeki na ngomba kokutana na Nzambe kosola na Nzambe. 40 jours 40 nuits Moïse azoya te, bango moko babengi Aaron. Aaron, hein? Yaka. Leki no Moïse tozo bateni ne yeli. Peut-être qu'on si akufaki na ye. Salela biso na Nzambe. Alors to misale la Nzambe na biso. To vanda mwa kimi. Vous comprenez? Na mitu ya bana Israël, la pensée égyptienne ezaka. To misale la Nzambe na biso. Pe basala ki Nzambe nini? Vodo. Parce que na tawana to komaki na l'âge du veau. Ou l'âge du taureau. Hein? Capricorne et tout ça, les gens savent ce que je dis là.
Ok. Bamisaleli nzambe na bango na or oyo bapesi bango na Égypte. Nzoka or bapesa ki bango na Égypte ezaki bango te. Dieu attendait cet or et tous ces biens pour bâtir son tabernacle dans le désert. Mais bango bamisaleli nzambe na bango. Nde makambo tu sali mapafo na mangomba. Bana na nzambe ba memi biloko. Mais pasteur na moni biloko na eza yaye. Vous comprenez ça? Yaye, il a fait comme il veut. Maman Tiffany en tant que servante de Dieu. Toli na kopesa yo. Na mosala nzambe ko liaka te eloko eza droit na yo te. Et ko fungolo porte li faire. Liaka ka o ezali droit na yo en tant que servante de Dieu. Vous êtes dans vos droits. Et le droit que Dieu avait donné aux serviteurs, c'est la dîme. Quand on apporte les offrandes dans la maison de Dieu, c'est pour la maison de Dieu. Mais le reste du monde a l'église, mon pasteur, n'a offrande, n'a pas dîme, pour catholique. C'est moi, c'est mon église. Je dis ici, personne ne va me contredire. Vous voyez ça? Bana Israël, basali vaudor pour Moïse à Woumeli. Et qu'est-ce qu'il y a? Papa, pardon, toujours que nous avons Israël, basali vaudor. Ok. Il faut que nous ayons bien pour notre pasteur. Et comme on peut, par la grâce de Dieu, dans le Bélarang, mais pour notre bandit, ou bakulanda, ou basali nzam. On lui dit mais c'est pasteur. Oui. Mais offrande, c'est l'église. L'église. Pour ça la musala, ni pour le togo maman na bana nzam ba yeba offrande. Pasteur azobe Jesus. Oh ya boya on tchamonga carburant. Bon, et quoi ça m'a bien topé ma bête. Mais offrande de ça la musala nini na kati église. L'offrande c'est pour la maison de Dieu. C'est bien dit. Kasi la maison de Dieu. Nazongisima. Nzamba le tu prendras une offrande parmi le peuple. Parce que tu dois maintenant me construire le tabernacle. C'est que mbongo ya offrande yango somba ka bakiti. Mbongo ya offrande yango somba ka peinture pour pas renouveler l'église. Mbongo ya offrande yango ezali ke o batole baby fo bosomba batole. Carburant ici li basomba. Bona groupe ya église. Mbongo offrande pasteur akochango na poche na yete agena ndako ba ko kipe ko tshela pasteur carburant na mutuka. Mabete parce que tout ça la musala nzambe. Vous voyez non? Mais le droit du pasteur réside sur la dîme. Je sais qu'il y en a qui peuvent dire ah t'as la pasteur comme bon on ba makamba dîme ça makamba Ancien Testament. Non, tu dois que le bilango plus tard. On n'est pas là. La dîme a existé avant la loi. Oui, la dîme a existé avant la loi. Toto yawana papa. Na boy na ko tsukuna ba o memaki pasteur kuna. Tozongi na voda. Siko tozongi. Maintenant Nzambe tango sengi biloko na lobi bozo sala langa tabernacle. Nzambe siko déterminé Moïse tala tabernacle ndenge ko sala. E ko sala na parvis. Ezala ko la véranda. Bato nyonso bazana droit kokota kuna. Azala mupaya, azala mwana Israël, azala sacrificateur, azala mwasi, azala mwana akokota dans les parvis. Ce qui aussi ici ko sala parvis. Au ça la deuxième partie ça s'appelle le lieu saint. Et ça réservé uniquement pour les sacrificateurs. Batu mimbeka. Basali ya Nzambe. Bango kaka ndefu bakota na partie wana. Papa là on va sacrificateur on va ba lévite ba lévite à l'époque. Parce que bango de bazaki na service à sacerdoce. Alobi okosa la troisième partie wana boko bengango le lieu très saint ou le saint des saints. Mutakokota kaka kuna souverain sacrificateur une fois par an. Hein? Une fois. Pamba te. Pamba te. Rawana mbal inanit. Inane mbala moko kaka. Ça continue en janvier si là on janvier l'année prochaine. Mais na lieu très saint on continue. Il est souverain sacrificateur. Ndako kota dans le lieu très saint une seule fois. Pe balobi akokota kuna maboko pamba te. Mais il doit apporter quoi? Le sang. C'est-à-dire, Masumu nyonso peuple bosali ane mobimba. Bokomi na jour wana souverain sacrificateur akoya pona kosenga bolimbi sepa ya Nzambe. Babomi nyama amemi ndamba makila akokota nango kuna dans les lieux très saints. Ndako kenoko déverser likolo ya mufinu kuwana ya arche de l'alliance. Alors nazongi c'est maman Tiffany. Pour comprendre le mystère Nzamba bombaka.
Et tout le mystère, il y a tabernacle. Aux yeux, par vie, lié saint, lié très saint, et ça symbolisé par la femme. La femme. Tel que vous êtes là, maman Tiffany. Olati kitambal, olati linette, olati blouson kitoko, foulard et tout ça, jupe. Ça, c'est votre parvis que tout le monde peut voir, sans interdiction. Moi, na muke, akomona. Mukolo, amonio. Militaire, amonio. Mon payaye na Congo, amonio. Celle-là, c'est qui? C'est Maman Tiffany. Et Pekisi Moutouté. Et Pekisi Moutouté batala yo. Là, c'est le parvis où tout le monde a droit d'accéder. Le lieu saint de la femme, c'est la nudité de la femme, la nudité. Moi, si je suis c'est pas n'importe qui à la cahier, parce que son corps est sacré. C'est une partie réservée aux sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs? Les parents, les amis, les médecins, les avocats. Papa. On comprend pourquoi on a payé chaque impudicité. La fornication. Quand on a pas preuve, tu as ma bombe mi balé. Les bombes ya mobali, na les bombes ya mwasi. Bango mi balé baza bolumbu. Na na pesa kasoni mi. À mwasi. Ok. Oh mobali yoka bato. Ah yo, ah lungo. Oh, akini kuna. Mais ya mwasi parfois il y a des gens qui fouillent. Est-ce que ça nous enseigne pas? Ceux qui sont censés voir les liens saints de la femme, je les ai cités, les parents. Pourquoi? Ah, maman Tiffany Beli, maladie peut-être makasi, mais docteur a dit qu'il faut pas sokolai. Nana ko sokolai. Maman na yo. Ce qui maman zate, attends sœur na yo. Vous comprenez? Ou connaissance moko bozalaka bien, osaka estime na ye, akoya ko sokolai yo. Elle a le droit de voir votre nudité. Elle fait partie des sacrificateurs. Le médecin a droit, parce qu'il veut vous soigner. Le juriste a droit. Oh, pourquoi? Oh non, maman Tiffany kuna bakati na machete na bakuluna. Pour bachaki tournevis tant médecin légiste ou le juriste arrive pour andi makeza ya solo. Faut pas le bilamba la babishika ba cicatrice ba pota ou ekoti. Il est parmi les sacrificateurs. Mais le lieu très saint de la femme, regarde maman Tiffany, bandeko, ma parents, romato dans les cambons à bouquet, il faut te comprendre. Et ça au pasteur, avec conseiller ma médecine, à dans les lieux très saints, au sacrificateur à Kota, il y avait ce qu'on appelait les rideaux. Il y a épaisseur. Au Zokabola, les lieux saints, les lieux très saints. Sacrificateur pour à Kota na kati. Akolata nzambala mulai na senango na bordure ya nzambala bache bangonga mike puis bazwi singa bakangiera lokolo tango akoti na kati azosala service bao batikali na le lieu saint bazobenda soki babendi ya ningisi lokolo bangonga kuna na kati beti Azali seka na bomoi soki bayoki sui engelo ba kuna na kati moto na sanini akufi bakobende kaka na singa wana baktiaki na lokolo parce qu'a commis impire akene kokota na le lieu très saint makendeki na masumu akufi. Et na kati ya lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance où ezalaki comme une caisse na mipanzi na ngweza na banjelu mapapu na bango eyepo na koluka kotutana. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu crée la femme, a créé un rideau qu'on appelle l'hymen, qui est en train de cacher l'arche de l'alliance qui est la matrice ou l'utérus. Et l'utérus est composé de cette cavité et vous avez les deux trompes de part et d'autre avec ces ampoules qui forment les ailes des anges. Professeur. Vous comprenez ça? Maintenant, ne peut arriver à ce point-là que votre propre mari, les souverains sacrificateurs, lui seul. Vous comprenez? Et toute femme, toute fille qui se laisse emporter à quelle impudicité, à cabine zoto, à rendre culte satanique. il y a idole. Il y a idole. Il y a vaudor. Oui.
Donc c'est que papa la génération oh ils a vaudor na vaudor hein. Mais tout ça kobeba. Génération ba vaudor. Tout ça kobeba. Vous comprenez? Et on dit les souverains sacrificateurs entraient une seule fois l'an. Maintenant peut preuve. En médecine, quand une femme conçoit, elle conçoit pourquoi? Parce qu'il y a eu contact entre l'homme et la femme. L'homme a apporté la sémence qui est du sang. Et la femme qui conçoit, la grossesse, pour et ça a combien de mois? 9 mois. Pour qu'il y ait retour normal du cycle de la femme, il faut compter 3 mois. 9 plus 3, et puis c'est combien? 12. 12 mois de l'année, une année. Ce qui fait que moi, si à côté qu'on concevoir 2 fois dans l'année, la femme conçoit une seule fois l'an, pas 2 fois. Ce qui 2 fois, ça signifie que tant que j'ai ma dévotion et que 3-4 mois, à ça qui avortement, il y a eu retour de cycle, là qu'on peut concevoir. Mais quand elle conçoit de façon normale pour attendre l'accouchement à 9 mois, pour concevoir le sous, il faut attendre le 13e mois. Si que papa na toujours dans le principe, papa Simon a qui biso ya moro. Ba principe marito. OK. Ah ici et bébé comme ba qui témoko ya ba vaudor. OK. Conséquences ces années n'est pas ya bateau yo basi ba kona ba kiti moro. To pesa pe faute na nani. Na mwasi to na mibali. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga, lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o abuze biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo.
Mwambi wa Nzambi Alpha Lukau Lomba Bwaji Tungaje Mama Denise Nyakero Tshisekedi Konsesi pour papa. Acte 24 verset 3 Kodambo Kanangai Yango nazo bondela yo Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila Kupeka tuyabe na Egypto Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka Lelo Kongo ezwi mokondi Oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga Yesu Masia tokozongisela yo nini Pona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga Basali na yo bapakoli ye mafuta Tengo pakolaki bakondi mafuta Tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai 32 plus 18 epesi 50 Nano asali 50 Atandeli Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka Mwambi Roland Alo Mwelamani Mwambi William Tindwa Kapanda Mwelamani Jacques Kangudia Kongo eza Mwambi wa Nzambi Mwelamani Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo Basi na bino eza basi ya Kongo Mwambi Amosemba Nekimela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu Mwambi Dodo Kamba Mwelamani Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani Mwambi François Mutombo voici l'homme Mwelamani Pona bokonzi Kongo Afrika Union Afrika yaka to célébrer Okoki kozala na tendance na yo Kasi oyo ezali likambo ya mabele Célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko Tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Mwelamani Le pasteur Freddy Odiembo Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote Sangai Abongwa ni pete Boa wangata Nzambe ya le Nazarien Le Nazarien Le Nazarien Le Nazarien Ebana kitoko koma mokondima Atako bapakolaki mafuta na mosakoli Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu, masope mafuta Tokokisika longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Aza mwana moto te Po akosa ngai Abongwa ni pete